Kabino tozali na ba candidat oyo bazali ba candidat ya bapaya batieli bango motema po bazwa bokonzi na mboka oyo bamema biso na bobungi bamema biso na esclavage tozala kaka baumbu ya bapaya nzela wana bozala nango mayele esengeli ete tozala angele tosala angele bakandida wana bokoyeba bango ndenge nini soki botuni bango batanga kombo ya monguna oyo azali kobomela biso bandeko na este bokomona bakoka kotanga kombo na ete baza koyebisa bino ke bango bakosilisa bitumba ya este na 6 mois botuna bango lokola bayebi ke bakosilisa yango na 6 mois eyebisa bino mwa ya liboso bakosala nini, mwa ya mibale bakosala nini, mwa ya misato bakosala nini ti tokokoma na 6 mois. Bolanda ba discours wana te ezali ba discours ya kolalisa bino pongi. Ngai oyo naza koloba na bino na pesi loboko ntango nakomi mokonzi ya mboka oyo napesi loboko na mokonzi ya Rwanda Makanika Sakula, Yobula, Makanika Sakula, Yobula, Siamuti, Mamati Sayaba, Ayangam, and Bukit, the Bonkuntumba, Tuntumba, Tuntumba, Tuntumba. I regret Abisso, we go to the solution to the Jokofuangoko, Okari Papa na biso, oyo konama banda epaye moko tata. Oka yangoyo, tambula na boka na yo, sepela tala bana na yo, tala biso nyonso tozali awa. Tokolela kata moko. Kocha no. Kutunga sawa.
tozali na bakandida oyo bazali bakandida ya bapaya. Bapaya batieli bango motema po bazwa bokonzi na mboka oyo. Bamema biso na bobungi, bamema biso na esclavage, tozala kaka baumbu. Nzela wana bozala nango mayele, esengeli ete tozala angele, tosala angele. Bakandida wana bokoyeba bango ndenge nini. Toki botuni bango batanga kombo ya monguna oyo azali kobomela biso bandeko na este. Bokomona bakoka kotanga kombo na ete. Baza koyebisa bino ke bango bakosilisa bitumba ya este na 6 mois. Yebisa bino mwa ya liboso bakosala nini, mwa ya mibale bakosala nini, mwa ya misato bakosala nini, tito okoma na 6 mois. Bolanda ba discours wana te, ezali ba discours ya kolalisa bino pongi. Ngai oyo naza koloba na bino na pesi loboko na komi mokonzi ya mboka oyo, na pesi loboko na mokonzi ya Rwanda. Moi, quand j'ai commencé avec $100. 6 ans ou 3 ans ou 4 ans après, j'avais déjà gagné le premier million de dollars dans la pêche. Donc, j'ai travaillé très dur. Aujourd'hui, les gens vont en politique pour se faire de l'argent. Non, je ne suis pas venu en politique le poche vide. J'ai vu des gens venir en botte ou en babouche. Quand je suis entré en politique, je suis un opérateur économique très assis. Et c'est pourquoi je suis respecté par notre population. Et j'ai toujours demandé aux politiciens congolais, à la population congolaise, si nous pouvons organiser une table ronde et chacun puisse expliquer l'origine de sa fortune. J'ai travaillé très jeune, j'étais un très jeune entrepreneur, donc j'ai un bilan, j'ai des comptes audités avant même que j'entre en politique. Votre fortune vient de quoi? Ma fortune de mon travail, j'ai commencé à travailler très jeune. J'avais une pêcherie industrielle ici au Congo. Je suis allé aussi en Zambie où j'ai continué avec la pêcherie industrielle. J'ai eu des mines d'émeraude en Zambie et j'ai eu des moulins industriels. Et je fournissais aussi à la Gécamine la farine pendant beaucoup de temps. Et j'ai travaillé aussi dans la mine souterraine de Kamoto quand j'ai créé MCK en 1997. Je ne savais même pas que je pouvais entrer en politique. On va en politique pour aider la population congolaise et non pas pour se faire de l'argent. C'est la chef de l'État. On a déjà ma délégation déjà. L'ambulance déjà vers Tchela. Oui, donc délégation déjà Bandiko Kende. Ndenge bozako mona déjà délégation ezako kende malembe. Azo kende Tchela. Oui, façon vous venez à tubila belo tata beto so na luta. Donc le président de la République a kukwena na bwala ya singini. Ana kumona place basikila tata beto Joseph Kasavubu. Façon vous tubila kabeno le président Fachi Beto incontournable, ce qui a fait ses promesses là, à Salakayango. Venir Banatiela. Lengo yote kubola Tambola mboka nyaso Tele mape utuna Makuluba Tenge ya kombato Lengo yote kubola Tambola mboka nyaso Tele mape utuna Makuluba Tenge ya kombato
ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Banda sena jantotela na bomba pena mata. Peuple congolais. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On menaçait battre dans stade de martyrs. Kabila a accepté l'inacceptable, monsieur Félix, pour nous sauver le Congo. Kabila a ennemi na yote, monsieur Félix. Tu menaces les gens. Batoyo bakanisa ki banani. Babongama nani akobongama Félix. Imaginons que yo mutozwa Congo na 2001. Kabila a accepté l'inacceptable pour sauver le Congo. Jean-Pierre Bemba yo zanaye wana. Oyo yo zanaye wana. Collaborateur na yo. Azaka rebelle. Akanga divisa mboka. Babalkanisa pays. Nga nazaki na poto na Londres na moment. Papa nanga kufi na 2009. Na kiti Bruxelles. Pona benga bandeko na ngai bazalaki na Goma. Il a fallu na sala préfixe à Rwanda. Le pays était déjà parti. Mais Kabila, à cause, c'est la passion du Congo. C'est l'amour du Congo. Lui, avant tout, c'est le Congo. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Kabila, c'est le Congo. Il a accepté 1+4 pour sauver le Congo, Félix. Ceux qui ont les lois à président parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il a tout fait. Il a défait les M23. Oyo, Bengi Sabango na Kinshasa, 14 mois. A fungo l'ambassade ya Rwanda, te yo fungo l'ambassade ya Rwanda. A pesa Rwanda elo komongo te yo pesa aéroport à Goma, Rwanda. O pesa Sakima, Rwanda. O benga Kagame et amis et frères. Monsieur Félix. Lelo, Bunaganda eza epa maboka Kagame. Ami na yo. Makasi na yo, Kipomba na yo zo menacé bato. Kende ko récupérer Bunaganda Rutshuru na Niragongo. Obengi bato ba étranger, mais qui est étranger? Nani aloba na biso que son grand-père a utaki na malange na Angola. Eza yo moko. Alors ce qui grand-père na yo, oya bota maman na yo, aza angolais, c'est que yo zap des pères et des mères de Félix. Yo bengi bato ba miibi, mais bato ba détourner ba 100 jours ozaki na ba, oza na bango. Bato ba détourner 324 millions très récemment oza na bango. Bato ba détourner 300 millions ya Covid oza na bango. Bato ba détourner mbongo Banque mondiale à gratuité oza na bango. 15 millions, 6 millions. Quelqu'un na nyonso eza emaye na ba détournement, monsieur Félix. Mais ozo menacer bato basala obolamu. S'il vous plaît, monsieur Félix. Nzambe ya likolo azomona. Okobunda okomenacer mutu te, mutu akokima mboko ya zate. Mais yeba que yo okokuta na Nzambe. Toza kobunda kaka pona droit de l'homme. Pona tozo bunda kaka pona élection ezala démocratique, libre et transparente. Tozo bunda pona élection ezala inclusif yo lingi te oza gangi o menacer biso bi babongama. To bongama. Pendant que mboka na biso eza balkanisé, ozokoka ko récupérer mboka te. Kabila a créé armée oyo FARDC Kabila mta créé yango. To récupérer 2013 to défera batouane. Mais yo lelo zongisa ba M23 au pesi bango Bunagana Rutshuru na Niragongo. Merci. Batia sini bosse la batia sini batuba ko lebenga. Lokala longao. Lokala. Jote dans meta. Batia sini batuba ko lebenga. Moko to bloquer yo. L'acte document de année. C'est là, l'acte document année. C'est là, la filmé. C'est quoi ça? L'acte document année. Félix Tshilombo a créé Martin Fayulu pèse pour les candidats uniques de l'opposition. Martin Fayulu fait le chantage de quelqu'un qu'il avait combattu. Si Martin Fayulu ne veut pas revenir à la raison, laissez-le mourir avec sa propre mort. Car il pense, ou sinon il rêve, que Félix Tshilombo pourra reproduire les scénarios, ou sinon pourra reproduire la parodie électorale de 2018 en 2023. Dommage pour Fayulu. Mais s'il ne veut pas revenir à la raison, je le réitère, laissez Martin Fayulu mourir avec sa propre mort. Parce que c'est impensable. Il connaît les risques de Félix Tshilombo.
Il connaît les roublards de Félix Tshilombo. Mais aujourd'hui, il est tombé plus bas que ça. Martin Fayulu, s'il ne veut pas revenir à la raison, laissez-le mourir avec sa propre mort. Parce que Félix Tshilombo est incapable, il ne saura pas reproduire les scénarios de 2018 en 2023. Quoique Martin Fayulu est dans la même logique que Félix Tshilombo, avec des tractations nocturnes qui n'échappent pas sous l'œil du clameur public. On voit tout ce qu'il fait. Il est partout. Il colle à Félix Tshilombo en espérant que Félix Tshilombo est capable de reproduire les scénarios de 2018. Dommage pour Fayulu. Si il ne veut pas revenir à la raison, je le répète, laissez Martin Fayulu mourir avec sa propre mort.